mbote na bino nyonso balandi ya bosolo na politique officielle sur terrain biska na so bozolanda biso toye ko solola maetali politique ya mboka Congo oyo boyebi ezali ete mokambi ekolo Congo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azwaki bongo baton ya commandement ya Union africaine to ko solola yango pe lisusu prochain gouvernement ezali kozela ma premier ministre nanu abimité ba profil nini o esengeli premier ministre à remplir premier ministre oya kozala ici bongo na union sacrée tokosola pe dossier ya Zandu tango boki ke dossier ya Zandu il s'agit bien de l'honorable Mike Mukeba Nkoso azali bongo député provincial na elongo tokosolola maetali gouvernement o ekobima makambo etali pe marché ya Zandu pamba te azali moko ya balobeli ya bana Kinshasa bayo balobelaka bana Kinshasa to monde toza komona ye vraiment au four et au moulin makambo ya Zandu ekomi nini to monaki gouverneur ya ville Gentini asalaki descente kokene kosala lancement ya ba travaux bino na côté na bino tant que balobeli ya Kinshasa bolali ko rassurer ba commerçant base la gouverneur a sala misala po bazonga to ba résolution nini yo étant que député provincial ozi pona ba oyo nyonso gouverneur Gentini Ngobilaza koloba el ukuta solo e ali na kati na ye ata mokete toko kamba Kisasa te na lokuta atika makambo wana to kamba Kisasa na lokuta te kokosa ba kongomani yali malamu te kokosa bana Kisasa yali malamu te dans la qui point de presse naie a signifié lobiye ateki Zandu te na gouvernement ya Zandu so ya gouvernement ya fati so ki ateki Zandu lelo akoza mutarukanga na bino nyonso ko be lokuta nyonso ko loba lokuta mama tokei malembe liboso ya okanga Zandu esengela toyeba epa nini tokotia batata ba mama ya Zandu asa tie ba mama tata Zandu wapi ba chiffre nyonso ako pesaka o ako bimisa na monoko ne lokuta te na wenze ya rai na 24 novembre te ali na bisika koto misato na kama mitano 3500 places lokuta wenze wana ali na 800 places pe bato Zandu bazwi nyonso to babombe bato Zandu ali be kama mitano 500 places alobi ya babino eloko ni bapanisa boza bokita na bawenze boko totalisa bana Kisasa bilili biso tokitaki ngamona zalaki na wenze ya rai ozolobela wenze ya Itaga namonaki ba place ezananu wenze zananu vide baten ba occuper te koloba tete bisiki ali polele tuna wenze ngo ya bisika boni ya lobi balobaki 3000 so 3000 personnes wana ya lobi na monoko yo tango kekuna omoni bisika neza 3000 places tango kena rai 24 wanjana ya lokwa mwa liswa ndeke wana kokotsa bato koto misato okeyo tuni wana ata yo mo kende tanga ba mesa bisika ozomona ezali polele wana ba mama ba bengani na Zandu bazolingo ya wate bakoteka teka zonga ya Zandu nyonso ako bolukuta bokondo tanga ba mesa tango ba wenza Itaga boyebi tete na Itaga na babetaka ndembo ya maboko etikana yali terrain ya handball tango handball ko zonga sika bato batie kuna ba okenda wapi eloko liboso yango wana esengelaki to bandanano na koyeba esika ya kotia bato Zandu nazoyebisa mokonzi ya mboka tango Gentini ko meloko wana atinda bato ne bakende kotala yango bato Zandu bakotelengana ya liboso ya mibale wenze bakangi yango Zandu mo bakangi mpona mikolo boni bakanga baloba te bakangi mpona mikolo boni eleki mikolo ministre provincial alobi 9 mois ya ye koloba 15 mois maman pona ko tia bopeto na Zandu ça demande 15 mois stade mati bakangaka yango pona batia bopeto saka 45 jours miko tukumi na mitano bino bapanisa ngo mona ngo te pona ko peto la Zandu 15 mois si malobi te ali na maquette akendola kisa mokonzi ya mboka boyoki yango te bapanisango loko Gentini azopesa bapanisango mo eloko bapanisango bakolekisa bana Kisasa bakufa boya oh 35 000 vendeurs là ça ne dit rien alobi na bino monoko nete ana maquette akendola kisa mokonzi ya mboka alobi na bino monoko na ete misala kosa esane koza 30 millions de dollars alobi na bino monoko na ete bakotonga projet ya sika pour 65 000 places
un nouveau projet, 65 000, c'est plus de 20 000 places du marché. Donc c'est un nouveau projet. Le marché est fermé. Dans les autres, on va penser à il parle de 65 000 places. Quand vous partez de 20 000 à 35, est-ce que c'est encore le même projet? Maquette, on aussi au monde on a réseaux sociaux. Yo moni maquette on a té. Et quand on a réseaux sociaux, compagnie moko sojema. Asia kangiza ndo libela alingi sika tonga eloko sika. Moto aboyi te ba bongisa kisasa. Bongisa kisasa na pole po nyozo bombelo ko ça. Agenda caché. Koni yo étant que yo eloko ne wane ko lekate. Appel d'offres réalité. Et ko lekate lokuta na ko bisa mokonzi mboka. Makambo toboyaki na tango kabila yango gentili ngobila ekolekate mezandu déjà batolé yango kasaya ka si total pas ya koya kotonga projet na wana 30 millions de dollars sans appel d'offres. Makambo toboyaki yango na appel nini projet de 30 millions de dollars sans appel d'offres et sika bake ko salika bango eyebanité assemblée et perzo ebisa bino ona ko la kisa yango mokonzi mboka mokonzi mboka na makoki ba pesi na concession soko gouverneur za un projet que la kisakuna to akoya na ngona na assemblée provinciale na assemblée provinciale to sito moni yango honorable même que Mike Mkebai parce que message ni yoko pesa telo ni yoko senga na mokambi ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi na dossier oya zando po 30 000 mama bazolela bazali banda ki na zo bisaye ayokela ba mama mawa makambo nyonso gentini akoloba e alokuta o etali esika tia mama zando mokonzi mboka atinda bato bako tabino bapandisa ngo bosalisa bakongomani bokende kotanga ba mesa botanga ba mesa boyebisa bakongomani mesa ali mutuya boni wana likamba mibale oya maquette au projet ya sika mokonzi mboka abima na makambo wana ya makambo nkuku y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu d'appel, c'est un projet opaque. Makambo toboyaki na tango kabila yangwana. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Eloko bayiba tonga na esika zando wana, appel d'offres ya lakité, salamité. Oyoki ngai makambo ebimbe zonga ya Bukangalonzo yango oti. Oh, Augustin Matata ke kosala Bukangalonzo appel d'offres réalité. Bon, dossier Yazando ezali vraiment à suivre tokolandela yango. Honorable Mike Mkebai Félix Antoine Tshisekedi lelo bazobenga Fachi double brassard. En dehors ya Rosala mokambi ekolo Congo azape ko kamba Union africaine. Réaction na yo opona élection na ye na en tête ya Union. Et ali malamo opona mboka engolo bate mboka na biso eza ko zonga bisika ya lokumu. Kasi esengeli te bato ba mo lokwa koza mokonzi ya Union africaine ali ekomemela mboka eloko te. Ça n'apporte rien au pays. Faut pas trop en faire ce qu'on kamoni et ali mobu moko esili eleki okingai ali malamo pona elili ya mboka pour l'image du pays pour l'image du chef d'État mais en dehors de ça ça n'apporte rien au pays et comme la mboka eloko te okingai et comme la mboka eloko te Union africaine bango moko bana pasi bazwaka mbongo na Union européenne pour le fonctionnement na bango Union africaine eko malonga mokolo mboka na mboka ya Afrika ekokoma na nkita malamu. Nous devons renforcer nos économies pour avoir une Union africaine forte. Ce qui est une Union africaine, il n'y a pas de. Ok, merci beaucoup. Tout le monde qui Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, il y a la rupture entre coalition FCC Cash, à ça qui appelle Nabaï politique ba adhérer à l'Union sacrée. Président a eu cahier des charges à parti moko na moko lelo tozali causer la bongo Kobobimi et à Premier ministre. Selon yo étant que molobeli la population tant que député provincial. Ba critère nini oyo selon yo prochain Premier ministre sengeli à remplir. Au moni ngai moko na li politicien na kati ya lingomba ya ensemble. Yango wana likambo wana motuna wana mingi na kimaka yango. Po ndenge toko sola awa ba négociation na utilité. Po na koyeba nani akozala toma ya yambo mboka Congo na koya koloba liloba boye bato bayeko bate elingolo baboye ye esali boye yango motuna wana yango wana na kokimaka motuna wana ekoya kotia songiso ba ministre badali ebele na ba vice ministre tai nini oyo yo oko proposer na mokonzi ya mboka gouvernement ya sikezala est-ce que
possibilité reku ozala ba fusionner ba ministère mosusu to esengeli to kendeka na ba ministre belé bongo ba 66 misoleza ko mara na kesa lita se ko biba esengeli ba kitisa yango eleki monene oyoki mama esengeli ba kitisa yango soko ba kozala belé mingi eza tukumini oyoki ngai mama 40 membres soko kozala belé tukumini na koyoka bato bali belé esengeli kofuta moto so te so yali pona lifuta elingo batelo ko moko ebongwani yali te oyoki ngai mama kasi ba mangomba ya politique oyo ekoti na union sacrée bazali ebelete ceux qui basali 40 wana est-ce que ensemble a se retrouver na combien de pourcents bozali tellement ebelete to moni pe ba IFCC ba katisi na ngambo ya union sacrée yango ko senga biso banso to comme ministre est-ce que moso au la boula matali réalité et senga biso banso to comme ministre bakambaka mboka bongo te bakitisa yango mboka ko nyoko bakitisa yango ndepe na loba ete bakata biso misolo bakata moto moko bantoma banso batinda mibanso so bakati biso mbongo ekobikisa mboka bakata babando kata na ye moko mokonzi ya mboka bakitisi mbongo bakitisi ba national bakitisi bino banso na lobaka ngo nabelelaka yango mikolo nyonso so bakati biso ata 1000 dollars tokolia esu te tobika te oyo bafutaka biso wana ekosunga te bakata biso mbongo tolingi kaka pasi bakongomani bamemaka yango biso te soko otuni kabo te mboka ya na pasi mbongo ya ite mbongo yali te biso tolingi okabola pasi te na bakongomani bamema pasi nyonso bango moko biso na bisengo eyali malamu te wana ezali makanisi ya honorable Mike Mukeba alobi esengeli bakata bango bambongo ko bana président de la république ba député national ba provinciaux ba ministre nyonso ba longola meta ba 1000 pour na ko permettre à ete pays et avancer honorable to comment na suka pour que juste un entretien il y a 15 minutes Félix Tshisekedi lors du discours na ye a reconnaître que na 2 ans o ya sali a sali penza nanu eloko ya malonga te pamba tala ki bloqué na côté ya FCC lelo yo rupture et salami toto de la gouvernement ya union sacrée nini ya motuya o esengeli na Félix Tshisekedi asala pona ko sauver mandat na ye pe ko tala mibu o etika liboso na ye a sauver yango po a satisfaire population ya bako yiba mbongo bula matali mitongo pokwa mbongo bula matali ekobima soko mbongo monani te misabo sango nani etumba ya liboso eli etumba ya kobunda pote DGI DGRAD DGDA mbongo ekota na kesi ya bula matali na sanduku ya bula matali wana nde sengeza etumba na ya liboso yango wana soko wana koki yango te oyo etikali pamba soki akoki kokanga madusu te même mpe bamasangu toakomona ekokoma te baloso ya malamu tokolia te nabi na yo mama nyonso wana kotanga soko mbongo emonani te ngai na sina solola na ntoma moko ya yambo ya mboka oyo un ancien premier ministre na tuni ye na mobu moko Congo ebungisaka mbongo boni abina nga chaque année le Congo perd entre 1 et 2 milliards de dollars chaque année na mama benga bato chaque année senge ko bunda pona kokanga yango tala mbongo ebele bongo yo sese biso misala wana bayi na ngai leko wana mba mosusu koyo na bokonzo ya mabe ya Kabila ekomi mpembe musu ata 3 milliards nde bungaka te yango wana esengi kokanga madusu wana. Ok, merci beaucoup honorable tokomi na suka un mot na ba mama nyonso ya zando o bazotiela yo motema personnellement na ma etali dossier ya grand marché nayebisaki bango te tumba ya zando kolonga yango ekosenga makasi ute pa na bango ngai lokwa na liboye po tena telema esenga ete bango moko ba telema nano eloko na koyebisa bango bayeba te Jantini Ngobila kangi zando libela o nyonso akoloba na ya solo ya ata mokete akangi zando libela na projet ya sika o ya compagnie Sogema projet ezanga appel d'offre bayoka o azoloba wana te balanda o akoloba wana te batelema po elongo to luka esika ya kopesa bango po bakoba na mosala bango ya koteka mboka yango toko kamba ngumba ya Kisasa tosito sai misala topesi bakongomani misala bangise misala o ya bango moko bamilukela na pasi na bango nde toyoko kanga yango bokonzi yango eza nde nini kotonga biloko tango yoko tongaka bakongomani bakufaka bakongomani bazwaka pasi yango biloko ngo tonga ya siko nani
okotonga nani eloko ngo pe zanga appel d'offre réalité eloko wana tokotala pa ekoleka. Merci Nabino Nyonso Bolanda Kibiso, merci na Platini Louvois Loazalaki na sima ya caméra, merci na papa Nabiso Israël Mutombo Sango Mokonzo Zolanda Biso depuis Mbujimai, merci na équipe Nyonso ya Boso na politique officielle Ozo Sala Musala Makasi, merci beaucoup Nabino Nyonso Bolanda Kibiso, merci na Félix Kalamba Isoki Sumasi Azongite Torokuta Miko Ezali Koya. Au revoir.